Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Comme ils sont 40 minutes. Alors, c'est là que c'est là théâtre. Tu as là théâtre. Merci beaucoup. Et ça là qui va tomba. Expliquer Bison Dengue, artiste musicien. Fivette Yaka, Fivette Mayamba Yaka. Fivette Yaka. Fivette Yaka. Yaka en tout cas, c'est un poli Lumumba RDC Monde. C'est un poli na RDC Monde. C'est un poli. Fivette Mayamba P. Aye. Fivette Mayamba P. Petite ya. Ya confirme le Simba. Après, on a Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. BioNews Télévision, il y a Daniel Lebika. Daniel, c'est votre humble serviteur de Casper Maestro, mon maman. Les chouchous, le moment du monde entier. Les boulots m'obligent, les boulots m'appellent de les mêmes photo. Merci pour la fidélité. Au Bosso, l'accès parce que Bosso vous abonnez massivement à la chaîne Abisso. BioNews Télévision, où ils ont et pas Daniel Lebika. Daniel, merci beaucoup dans ma caméra là. Je vais voir directement notre réalisateur et puis monteur Exode dans ma caméra. Yenda Simbi dans solo. Na teka super maestro mwana ba maman akobma toujours son taille bossina bo kasi ya Exode na sima caméra bo s'abonner toujours massivement bo liker bo partager vidéo et que ça la énormément plaisir oyo esika masolo et que ça la ma na stade de Martyr a Fally Ipupa et du Cap la merveille balobi ndeka tokenda non par rapport à Charura na dobo na ki par rapport à Epsima Foba na kimbongi la un bon don cran baba maramota makela bokilati no gito kim sabania makara mape koto afuma le misibatik ba poso pile na tomate la taravarez moko mais jamais bête équipe moko le boko pe que tout ça awara espace panda et pas ya lekechu et sika auto zui pena temps ya ko solo la par rapport ya organisation ya concert ya Fally Ipupa ya le 29 octobre on est dans le stade de Martyr. Papa Paul Fikipo a vraiment initiative pays au 500 vraiment ba fan et puis ba wario tout ah on est ici il y a espace pendant il y a les ketchou il y a des gens il y a des artistes comédiens ba artistes comédiens ba tika lisimate ba koti siko makambongo là ceux caméramen nga ensemble nga tout mais ko ba interview muke par rapport il y a ba comment organisation il y a concert il y a Fally Ipupa et puis Tozunga l'air to beta masrum susu et pilili ndeke a tout les likolo ezaka na libaku te mais mokolo akutana na libanga na kompana ke likolo eza na libaku karama pe koto afuma le misu batiki ba poso pilipili na tomate la taravarez moko mais jamais bete équipe moko nzinzi ba pese miso ko mona bula zo mona ba immeuble azomona ba amer okazo mona ka salte na poubelle ta décret confusion. Mon pépé moi on a raté mais l'air est sera ma casse pas de comprendre que mon pépé les qui on analyse comprendre tous mes gosons moi ba interview Mickey Exode tous ensemble tous mes go tambola tous au moins interview Mickey par rapport il y a organisation il y a concert le 29 octobre il y a Fally Ipupa. Merci. Jour J -1 balobi Kinshasa mobimba eza mobilisé déterminé na événement monene o esalema nanu te na Congo na biso bomonaki bongo ba avion emataki likolo campagne américain oyo bomonaki drapeau ya aigle Fally Ipupa artiste musicien oyo nzambe kaka nda tinda parce que na Congo na biso tomona nanu artiste musicien ya beauté bongo te taille acoustique ya bongo te mwana mobalo ayembaka kitoko lelo abeti ba stade ebele partout na monde auti tourner ya munene na moment oyo ba artiste ebele okuta bango kaka na ba hotel na ba terrasse mais ye auti na ba musicien na ye batamboli mokili mobimba tomonaka bango lisusu te ba artiste musicien Fally Ipupa ozotala bango tala soin après avoir kobeta basala minene ba stade ebele ya Afrique
Fally Ipupa azobetela biso stade na biso moko ya mboka ya Kinshasa. Na kozwa mama Gabi na biso tumba tumba. Mama Gabi bayebisanga balobi na yambaka ye mponga na ye soki tosala émission bamona biso neti toya bato mitu epola nango tosangisa kaka mwa mayele. Mama Gabi tumba tumba, bonjour. Bonjour Ken. Boni. Bien. Kinshasa oyo moto ekopela. Commentaire na yo kozala nini par rapport ya concert ya Fally Ipupa na stade? Vraiment, par rapport à concert, il a fallu Ipupa. On a trouvé des bonnes chances. Okay. D'ailleurs, il est à rattraper. Ok. Il y a déjà Aza Makila Moroboye. Il y a chaud. La musique, il y a chaud. Donc, jamais rata. Ok. Donc, tu as ça une bonne chance quand tu fais ça. Tu peux dire que tu as ici. Ok. Côté là déjà, 20 chababiye na minute. Ba finga Fally Ipupa na ba micro. Yo ko pesa bango moni ni po na ndenge ba ka finga Fally na ba TV. En tout cas, ça est bien fait. Et ça qui est côté, ndé bazo tinga Fally, là ko finga Fally. Et ça mutu a osé. Ok. Na yewana a osé. C'est ko beta Na stade. Donc récite déjà c'est mon année. Ok. Biso zo mona déjà musika. Zo mona déjà plein. Donc ça que ba encourager ndeye. Voilà. Ba encourager que non azosala musala malamu. Ok. Akende liboso. Ok. Donc bao bazoluka kofinga kosala nyonso to en tout cas ngapo pona ngapa mato kipango te. Pour la génération ya ba génération ya Fally Ipupa ba jeune ya o ba bandaki na course. Okosenga bango nini par rapport ya avancement au Fally azo avancer parce que biso on soto mona. Tozomona ebele neti batika na mwa distraction. Okosenga na bango nini par rapport ya niveau Fally akomi bango neti batikali na mwa se makasi. Okosenga bango nini? Bon, Ken omemi na piste nini konde ko. Teza piste teza ba réalité. Yo yebite leo na Congo trop loin ba masane batikali trop na se. Basala ba fort. Basala ba fort. Basala ba fort ba koma lokola Fally ba kene lokola Fally batike mokote. OK. Quand c'est bon aka fo zami balé. OK. Basala ba fort ba koma à niveau au Fally Ipupa zali. Soki oko citer biso ba kombo ya bato ba ko sala effort pour na yo. Hein? Non cité. Hein? Non cité. Pourquoi na Congo na biso bolinga vérité te? Bozo bomba vérité et so faire pousser ba artiste na biso. Basala mamba malonga te po ya msu na se. Ah. Dabino pe ba artiste comédien boye ba ke Fally vitesse ake nango ba masa batika ya musika. Bon, eza makambo. Iko to boya poani. Ah. Eza makambo. Eza que non to ça ba o batika tima basa ne ba fort. OK. Ba rejoindre mutu na bango. So Fally na bino ya théâtre zala nani? Pardon? Fally na bino ya théâtre zala nani? Répétez. Naibika jibe na wera. Exine pechanga te. Naibika guerre jibe na wera. OK. Wera mikolo ya sila na Belleville. OK. Tumba tozo bato bazolanda biso baza vraiment ebele. Osalaka musala na très bien. Banzonzingi banini mais namoni mikolo yo okoti mwa système boye mo comédien mo journaliste. Na bito zo mélanger makambo wana ndeni. Bon, et yaki kale na sali chaîne. OK. Et na sali chaîne na monika eloko moko yeye. Ken ngasa artiste complet. Voilà. Nyonso simba. Aux artistes complet. Nyonso simba. Yo ko sala cinéma pe abitumba. Nako bien. Oh. Bien pena makasi. Naza penda artiste complet. Na botami nango. Na luki yango te. Botama nango penza. Est-ce que ça raté un coup na pena ba kisi njora? Mo bokutani pe. Parce que yo fozana timwa raté. Pourquoi? Selon moi look ndengo zalaka mo esprit ozala na ngwana. Olingo bambanga komboni. Bon, ngana na bambo kombo te ben. Na bambo kombo te. Est-ce que olingo memangana na ebi yango ba onzimo te? Bon, yo za no lesbienne te parce que yo zo boulé na ngana bambo lesbienne. Yo za no lesbienne te. Concert a Fally lobby na stade. Est-ce que koya ou okoya te? Pesa impression ozala. Et là on est poussé ozala kaka. Mais non ozala kaka za artiste ko fa so sambra malamu. Aza te pourquoi za mtia mabi. Yo fanda mingi bakota ba lingwa là est-ce que batu ba sepela oya concert ya Fally Ipupa. Pourquoi te? Oh, pourquoi pas? Parce que babi batumsu baza batumsu babi bo eza na batumsu bana ba côté bova bazo pekisa batundule makasi. Yo kayo. Soutenir ndeko na biso. OK. Soutenir ye asali kamoka malamu.
na âge na ye wana Ok. asakamboka malamu to soutenir ye. Voilà. Tomoni bana kankokolo basangani. Balobi lobi bakoya plus de 35 000 personnes. Pourquoi? Pour fallait aki kopesa badon na bakankokolo ba soutenir basoda ya este. Bana basoda na balobi bakozongisela pe fali sincère na bango lobi na concert mais batambola makolo. Ndenge baoleka lobi sima palais du peuple po bakoma te stade. Makelele wana ekoderange ba artiste musicien mususu te. Waleka sima pe. Omoni sima palais du peuple. Parce que bakotambo po en tant qu'ankokolo a sorti kankokolo. Ezaka sima palais du peuple prince batongi sikati. Bakosala makelele bazoembela pena fali popa. Tobi ke côté na mo ba musicien batongi bandako trop. Est-ce que etia bato mususu mal à l'aise te tumba yo tumbaka mboka yo zikisa mboka na oyeba ndenge ken na oyeba ndenge nini papa bon ndia musu akolekeza te mais bango baza boye bakoyaka boye bakotiti ok foka babeta boye bongo sikoyo mpo na ndenge toomona plan ngo ekozala lekechu panda Kevin panda ndenge plan ngo ekozala ndenge plan ngo ekozala bato mususu basengaki soki fali asali plein boya otumba ndako na nga nakotikala mutakala po kankokolo mpe lobi soki plein esalami bakorespecte chaque parole moto alobaki olobi nani yango aloba ye bongo nayebi te nazokonka mpa na yo ata soki moto alobaki batumba te me bana kankokolo bazobenga ngai ebele babi biso oyo nyonso alobaki aotikala mutakala tokotika ye mutakala oyo nyonso alobaki boyo otumba ndako na nga tokoya tokotumba ndako mais il faut fukamela bango so fukameli bango te bayokaka bongo te kasi yo osenga pardon na place ya mutu yo fukama kasi po pardon eleka bien bongo soki bayokeli yo te kasi ndenge boyo ofukamela bango bayokela ngai babandeko na bango babandeko na bango nayebi ke eza bamusicien baza bandeko na so bamusicien ya baba congolais bayokela bango mao tumba tomoni fali auti tourne ya molai aye anonsele biso stade azobeta stade lobi samedi mais dimanche aza na production monene na braza ndenge bazobima boye babima mboka bazonga ti janvier est-ce que baproduction fali ndenge eleki ebele makasi boye akokabelaka ata bamusicien mosusu te mo bacontraire mosusu bazwaka mpe occasion mpe ya kobima po est ce que baorchestre ebele ebimaka su te kasi ozomona teke fali akomi mpe kolemba mpe ezoya mpo kobeta mpe tro eleki meme bino na théâtre ondima mpena osala 5 ans odeplasaka kaka bandinga mosusu babima te kote wana esala mwa susi te esalaka mpe susi ke mutu mwa bwane adversaire azobima te oyo ozobima te eswaka mpe donc esalaka mpe baartiste susi ke moningano azobima te oyo ozobima te ok tomoni héritier watana bepe azobeta le 25 concert ya héritier okosouete nini etanke mama ok osouete ba bonne chance boni mbondi la bino théâtre ezokende boni mikolo oza soki pare ye na jael lisho bawela mutu soki nini yango ok yo mpo oza na kati ya lisolo ya jael naoboya ndeni parceke oyebi ke naa na jael lisho na kanga na libanda kuna kasi soki aye awa bitumba ezobima vivete aza wana te nakotisa yo bie natika tosalaka spectacle baza bandeko bon junior ramazani tashima okende ndeninga yo lobi babunda te baya bandeko yo na bibo jaya liso toane na kati ya mutuka akita kaka totala soki boyokanaka bien fivete nakitisa jaya liso sikoyo
ozoka siko seke Oloba pe daza or. ozoka siko seke bayokanaka te ye alobi soki akiti akobeta ye papa Paul Fikipo oyo asutenaka Lekechu awa mpe soki moto azoki Paul Fikipo mpe azalaka atro abimisa mpe mbongo moni teke eza mpe mbata soki babundi ya Lekechu pardon. Keli pardon comme comme c'est sili. Quand tu kangana ki na ngai. okende ndeni Tu kangana ki na ngai to yokala ki 10 minutes c'est leki. oh Oh. bon tokomisa yango 40 minutes alors zela kasi tosola lisolo ya théâtre tokota lisolo ya théâtre merci beaucoup ezalaki bongo tumba expliqué biso ndenge baartiste musicien Fivette yaka Fivette mayamba yaka Fivette yaka Fivette yaka en tout cas Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Sœur Pauline na RDC Monde Sœur Pauline Fivette mayamba pe aye Fivette mayamba pe petite ya Koffi Olomide vient na biso simba na aboya ndo lati so boye mpo na mona libele soki nde ça va na bien ozomonana te nazali omoninga te yo na Sara Tola bozalaki na parquet dernièrement nani ozobaye ndeni eza makambu oyo mais bozalaki na parquet na Sara Tola non aza nani achroniqueuse nayebi ete problème ezalaki nini yo na fimo bouta ozala na parquet nanga fimo bouta ozala na parquet problème ya mino ezalaki bozali na problème nani fiango kombo ne Sara Tola yo oyebi ete peut-être kombo ya Sara Tola eza kombo nga nayebi na TV fimo bo aza monene aleki yo na mabele minene mobali ne azalaka na okese héritier bouti kosamba na ye na parquet boza na problème nini emema bino na parquet ok merci beaucoup mpona barimer ezoleka concernant poison ya Jaël Lisho bato mosusu babino yo empoisonné moninga na yo auti afoi diside jalousie mpo yo vajana na foi diside te yo kopesanga question te okopesanga question te kasi na batite bakoma Fivette atieli Jaël Lisho poison yango siko relation na wana Jaël Lisho eza nde yo Jaël Lisho oyebi ete Jaël Lisho amemaka epa Karine Jaël Lisho oyo ekobeli mbaso asenga ba SOS keno ndeko nanga mais yo na Jaël Lisho bofukama na émission na nga osenga Jaël Lisho pardon keno limbisa ngai makambo nyonso nasala yo Fivette na victoire tosala na émission te yo na yo alors relation na wana Jaël Lisho ezokende koma na minute naboya yango poko okangama nango nazala na Kevin Panda Lekechu nazala Mabedi nazala na Aruna Yvette Kalombo Manya Malika Fleur Makinisi Moura de la Prena zana siko bino bozala na Lekechu ka bino ba base bongo biso mibala kimaka biso Lekechu nasali 5 mois na mona kete so na bengi ye ote na ana Tania Mabeti na ana Fivette na ana nani biso sala musala bongo biso tolonga na difference vraiment batu ya saka bulu ya sala ndeni musala ndeni musala YouTube to sala ka toki il paraît que bino bokoma finale Lekechu ba mukongo ye pe amasaka bino tout ça biso on to sala ye ka biso tout nga pena ko masse moins exact mais toki Kabuya alobi asoya c'est la demande à Lekechu pour Lekechu abaki bo wana Kabuya yebaka te za bongo ndenge kenda poto wana quel est le problème franchement émission na moi dans ça bon toko tasiko na actualité fali pour pas beta concert lobby na habité mode encouragement ni opesa artiste monsieur fali non bah coup du chapeau pour naï les artistes mboka faut ala toujours derrière ma mboka na tout tombola ra bilo mboka banda de quoi OK à mon Congo azalaka artiste il autre senga ninga fo biso ce que tout abota biso ça bana Congo OK ça bana mboka mission Congo faut azalaka le roi bana Congo de bazalaka cause à cool les un peu bien en fait OK mais aza cool gentil envers tout le monde je sais pas moi pour moi ils a concerne biso les événements mon boye to senga il kana calme
bato baya basia mobulu te Ok. nyonso eleka malamu pas de polémique musique soki omozonga boye esala bien yango nde esalaka mo mboka ezala par rapport baconcert ya boye eza baconcert moya bakala dola initiative osala yango elasike baya mpe nsima baosala yango elasike eza lokumu na biso Obiki eza lokumu mpe ya ndako place outa. bien sûr que oui biso bana quartier la thème pas mokolo Koffi Olomide on a biso. Est-ce que bozwaka mwa chance mpe ya kotravailler ensemble ou bien yo oyaka ye déjà longo déjà? Bango da bakei nga na quartier la thème en 2011. Na 2011. Wana bango déjà bakei. Bango da bakei presque. Ndenge tomonela aliri ya mopepe yango ndenge ezokende. Ozo sentir lobby concert wana eza ndeni? Ça va pour moi alingi eleka bien eleka mokulu te bato bavanda bayoka bonne musique consommer barumba et ça bien soutenir mwana Congo eza nde semeke bapolémique ya buzo mosala nde ndenge mpe bato bazokamwa ke concert ya liboso na stade babillet etekami esili avant jour ya concert esali bino nde nini mwana ya latino ateki mpena babillet nyonso tu badebordaki kutu babillet oyo eyaki me nyonso etekami esili esala bino nde nini mwana na bino babiloko azosala lelo eza lokumu ya quartier la terre Koffi Olomide ata onie me ya lokumu ya rambo mopa mokonzi Koffi Olomide parce que na grâce na ye nde toyeba ya cap ya merveille quoi afungolaki ye motema lowa mwana na mosala epe bisika akeye esimbi donc baya mpe na nsima epa na ye un jour so baya mpe na honneur lokwa ya pesi Koffi eza mpe lokumu afali po est ce que ndenge ozomonela vie na biso azwa chance ya bimisa mwana mosusu neti bafali lelo ndenge aza? Je sais pas, mais ils vraiment facile en fait. C'est pas facile. Est-ce que tu comptes parmi bateaux bakozala lobby na concert? Nyanda mabete nga kenda na ba concert. Nga dara danseuse, na sa da ba viana nyonso. Da tika na yo. Na ba boîte te, nyanda mabete mais nga kenda na mambo na te. OK. Nga trop muta parler mais non ta na nga nguna te, c'est pas grave. Ma fifette, tout le monde a chaque fois ce problème, on les la raya na yo, vient na yo ou abimisa yo. Azangisaka kosala l'autre intervention te. Nani? Viens na mo pa oko. Papa na nga. Papa na yo azangisaka te, nga mona misu na nga na mona déjà ba intervention ebele. Atika bino te vraiment place boza et ça la nga toujours bien. Mais pour na ko soutenir pe parce que wana eza événement munene ya ndeko na oka ya place outa. Et là on dit des empêcher yo okende. Et ça bazo. Nanda mabete kene mo misu to boyo ndeti nga ya. Era mususu. Solo ndanga bien moi tabe mission mo benga na boyaka bato ko mo inanga ka pamba dans les pamba ouais ata yo mo na solo no pe trop na ça ken et yo bit ken boy donc oza mpususu et toi la batu et tout fara mutu OK et puis que muso e bi nga na ke ko tona feta lo baza danger sala basala bo e peut-être na ba dorko na OK on bon na ko kata na ko buna na kanga na bande baswa mutu minute OK est-ce que bi mutu a préparer le repos na te comprends est-ce que bon on mabe comme la mutu oza prudence te ko ko ya peut-être na mbeba mo bo voilà ko bi ke feta ozanga te tel ozanga te et na ndama bete donc babi l'homme prudent va mal de nini l'homme prudent va le mal de donc photos à la stage quoi si quoi Fivette so la pe moi masolango ndenge ezokende tomoni après concert ya moi na bino fali azobeta samedi dimanche azan production msu na Brazzaville après Brazza azokende pena moi va tourner azongela biso na Congo awa na ebité soki na mois février soki na mois de mars production za ebele libanda mboka azonga so na janvier na ebité osenga nini na ba musicien mususu oyo bazobima bima te par rapport ya fali ndenge azobima air nyonso concurrence te eza temps na ye concurrence te poso bite we parce que we rayo kana suji be ete za kale concurrence temps na ye comprendre eza temps na ye nzamba pesi to pesi ba fleur be to pesi chance abete longo to te parce que bele baleka ba le compte dans 6 ndenge to kufala ba c'est les police kunati est-ce que eza temps na eza ngonga na ye donc to pesi ka chance akina en avant ko eza concurrence te c'est ça. OK, merci beaucoup. Ozalaka bien à héritier Watanabe na biki héritier Wata azo préparé concert ne pe ya le 25 décembre parce que ya fali les jours à Souka dans lobby to sel en sous promotion te promotion en sili après concert ya fali to koti promotion ya héritier Watanabe héritier Wata fabuka martyr héritier Watanabe il faut abuka stade de martyr après fali poupa héritier Wata il faut abuka okosenga nini na bandeko pe oyo basutenaka pe héritier Wata par rapport à concert au héritier ya martyr basa peka marketing makasi basa people marketing ya onde sala ke batu baya donc et qu'il est capé bien
bato bamesana kozala na wata baproche bamoni ya likap ndenge ekei parce que komi na fin ke bien donc oyo ayepelaka ebanda toujours ezalaka même moral quoi basimbani main dans la main eza un peu bien. Ok, ekozala vraiment très bien. Alors bandeko balandi biso vraiment baza ebele conseil nini opesa na bachroniqueur bachroniqueuse oyo bazozala divisé na baévénement olia kosoutenir artiste et musicien soki azosala l'événement parce que biso batakisaka biso bato ya fali me ngai eyo sikoyo nasimbi promotion ya héritier Watanabe mpe nazo asire bato héritier kosala mama na plein ya maseki te. Conseil nini opesa bajournaliste oyo soki moto aprépare événement bango bazana mpona kodestabilize bako baka na déstabiliser l'événement bato bazalaka toujours ka mokila babendaka mokila ok ata basali te boya concert ebeta bango baparticipe na nini ok présence na bango esali na te eza te bakisini te longo nini ok elo te vedio ke baza bilo te ok Fivette omoni santé ezongi nazalaki akonda tomoni non ozalaki akonda te mais ozalaki mwa salite toloba mais tomoni bande okoma mwa propre Fivette nayebi yo bien nayebi yo baseri ozotambola na mura ozala salite makasi mais mpo nini ozowangana yo na grâce te mo relation na bino ya ndeni très bien 2010 oui après Dubaï okenda mboka yo nayebisa yo na bala 2014 mariage ome Koffi Olomide osola na eti tune fete ekasela te ndeni nayebisa ofia so akoti na tikala monopole kokoloba basalite te koloba bongo te bazaka matata okita ba 3 ans passé ozalaki mwa bizarre non donc faux archi faux aya ata batapoto baloba nokia nokosi fi etre popo na défaut ojika kindi oyeba toto ndeni osali confusion otoni eba to sate YouTube oyibango tenga na propre na YouTube bato ba sate ba bongi oyibango très bien nga bongi na YouTube ta parce que la moni mikolo c'est comme si moi entrant bongo mo boye ozui na moni okomi ofutela ba appartement ya propre olongwe na ndako wana ezalaki kota ba mai wana soki ya mai wana ngungi ebele nazwa efsa Fivette yo fanda kote ngungi aze ebele nga azalaka aleki ya bajike depuis na ya mosala po makambo osepela te motu moko boye aza na mokanda na poshi bosala na ye émission eske bino kopesa nzambe merci teke motu oyo tofandi na ye aa na visa ya poto akokende poto memi na ntongo ndenge to ayebi makambo sikoyo yo sikoyo na miniti oyo ifo kota priere osambela ndenge bamusicien ebele baoluka voyage ya poto ngai sikoyo na osambela te mpo naa nango deja pesaka nzambe merci ke nafandi na parisien nafandi na motu moko ya Europe olobi nani aleki nga aleki yo na pia ku merci te ka nzambe boko yo mama soki na tia nkoro pe aleki nenga te ya solo nazoyebisa yo soki mpe na tia nkoro aleki nenga te yaka kasi tosilisa te yaka tosilisa ko yaka tosilisa te yaka tosilisa oyo bozo lakisa biso parce que bozo s'abonner toujours massivement na chaîne biso Bio News télévision et simami pa ya Daniel Lebika ba Daniel bomoni présence vraiment ya Ken Piana bomoni présence ya Mbutalika so ya moi Mbuta moi un mot par rapport à concert Mbuta ouais Mbutalika so là c'est ça interview te ba pexi biso vraiment Mbutalika moi par rapport à concert ya ça bien plein les gars, on a caponé ma fini. Déjà, on a même sensibilisation des bossa et lion épinés. C'est bon. Elle est bien. Elle est bien, ton CP. Message de copes dans bande de ballon de part de monde. Bayara et Belé Lobby. Toi, ça va tout sonner. Voilà. Merci beaucoup, Bouya. Vraiment, et Belé, vous ça va tout sonner. Négara, tout solo, bagara. Toujours, tous à l'autre, pendant le stade des martyrs, parce que concert est vraiment assuré et puis sécurité est assurée. On est toujours au calme, toujours avec l'esprit positif. Moi, t'es Casper Maestro, moi, maman. Les chutes de tous les mamans du monde entier, Nazara, on a tout ça, toujours Moussala. Vous s'abonnez toujours massivement à Daniel Lebika et Daniel. Na Bio News Télévision et Emoko. Daniel Lebika et Daniel, vous n'allez jamais décider. Tout est divertissement, théâtre, musique, documentaire, télé-réalité.
pourquoi pas télé surprise na bino na Daniel Lebika et na News Télévision. Beaucoup sont en temps réel. Merci beaucoup na Mikeb na sima caméra. To continue toujours boulot na biso le babige soirée elle loza soirée Wario. Ah tout ça et puis ici qu'il y a les Chupanda. Ici qu'il y a organisation et salami et papa Apple Fikipo, motema ya maman Nathalie Fikipo. Merci beaucoup Mikeb na sima caméra. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.